tokopelisa moto na kati ya Scandinavie moto ezopela awa bamisusu bakotika bango moko bamisusu bakokima parce que le nom de Jésus doit être élevé. Pour comprendre l'apôtre, la femme a continué de prêcher. C'est la Bible, ce n'est pas moi. C'est pas l'apôtre. Ok, selon la Bible, apôtre. Ministère et autorité à parole. Rendre témoignage, Jésus le Moussous. Pourquoi la femme samaritaine? La femme peut évangéliser. Et tout, mais pas prêcher dans l'église. Les autres dépendent de la Congo, maintenant la préfère rendre témoignage. Elle peut rendre témoignage de Jésus, rendre témoignage de ce que Dieu a fait comme femme. Quelle est la différence entre rendre le ministère et l'autorité, c'est un enseignant de la parole. Nous avons établi à préparer l'église dans l'enlèvement, qu'on perfectionne l'église, qu'on parfaire l'église dans la parole, à purifier l'église, à la sans tâche ni ride. Ministère et la direction. Ce n'est pas donné à la femme. Vraiment. Je dis moi c'est Jean. Moi c'est Pierre, oui. Moi c'est André, moi c'est Nathanaël, oui. Paul, oui, c'est ma balagité. Jésus est moi balagité parce que à l'église. Parce que le problème est que la plus proche de l'apôtre Peniel, tout l'apôtre Peniel a reconnaître grâce au Nazanango, Nazamutandambe, na reconnaître grâce au Yazanango, Nazamutandambe. Comprendre? Parce que l'apôtre Nikens. Asa Moussa Ndambe na respecta ke na reconnaître grâce à Zanango Katsé. Bon baza awa. Apôtre 15 peut-être azapé. Natanga suwa bon apôtre Peniel Azara wapi. Alors c'est quoi? Évangéliste Guy. Azara awa pe. Azapé Moussa Ndambe. Mususu. Ah. Wala komi wa tanga ba komba ba oya tagi bango te. Ko ba o tanga so la na bango bien mais mususu. Évangéliste Saninga neto solate. Moi ba zara ba kombo kaka. Moi siko ke ça. Babi c'est vraiment vraiment les lots ma doko d'abandon comme nos santo bête to senga coalition to senga permission et ça grâce à Patrick Momo digital siko mboka na mboka ya ba kontinango awa siko digital ya solo Patrick Momo ha regarde ma solo ba image oya ni boluka na Patrick Momo awa makamto za kitoko lilo bakosa binote yango ne mikolo yo wana pena to Mathieu Kiti soko tuni nzambe mikolo na prière biso ka kota na 3W bomoko mboka bino bomona nzambe sokubise misho bongo bino bosa wapi nzambe sokubise misho bongo bino bosa wapi nzambe sokubise misho bongo bino bosa wapi. Merci donc tous zoka mapamboli quoi ne papa Charles ebisa bino yo mutoko mekala bomoko mboka ozo maladi nini alors yo ko ina bango il faut bela guate si te zaka moko na kati ya Scandinavie bomoko ya mboka ya Patrick Momo vient na biso papa na biso to lela fort sala musala zo mona na bomoko ya mboka international toujours bomoko ya mboka.com et simba mina moko digital momo yep.com. Là on est sur 3 fois W au moko ya mboka hein venant Patrick Momo à Kenya biso na océan balobi venant Patrick Momo digital à Kenya biso na océan na c'est mai ba travailler il faut respecter un peu ba ancien patron na bino donc ba travailler il faut respecter un peu ba ancien patron na bino donc ça donc il y a une petite mot pas mogo balobi le prophète de la presse pour l'image balobi ça digital Momo il n'y a pas D il n'y a pas 3 il n'y a pas photo il n'y a pas match digital Momo le caméraman plus suspect pour hier tu vas le loter oh finalement biso tu vas le loter tu vas on a Caraïbe nga bien la papa donc alors la papa nangai na pese bina merci bon na pese au monde en mboka to na site ka moko bomoko ya mboka de ce côté na site on a information vous comprenez bato nga basali tinete mais na minute yo nazo na ndako na moko ya mboka.com. Shalom, shalom, peuple de Dieu dans les Seigneurs et chers internautes de www.bomokoyamboka.com.
votre site préféré. Bienvenue encore une fois de plus dans votre émission Le Temps de la Fin, présentée par votre humble servante, la sœur Julie Baleka. Toujours dans les cadres de votre émission Le Temps de la Fin. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous un homme de Dieu que vous aimez tant, un serviteur de Dieu qui parle de la part de l'Éternel. Il va se présenter tout à l'heure. Ce roman, vous voyez déjà, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, ne vous en faites pas, à se présenter tout à l'heure. Et ensemble avec vous, nous allons apprendre à le connaître. Voilà. Et ce n'est pas pour la première fois que il y a Plateau Nabiso Bomoko Yamboka. Il fait vraiment partir, il y a nos tout premiers invités, Nabomoko Yamboka. Vraiment, c'est un plaisir et une bénédiction pour nous à recevoir encore aujourd'hui, une fois de plus, on a Plateau Nabiso Bomoko Yamboka. Voilà. Et sur ce plateau, je ne suis pas seule, je suis avec ma cancer, au Peboyebi très bien. Aza à côté de moi. Et on s'est présenté épée tout à l'heure. Donc, restez toujours branchés sur votre site préféré www.bomokoyamboka.com. Shalom, homme de Dieu. Shalom, ma sœur. Comment allez-vous? Non, très bien, par la grâce de Dieu. Vraiment. Apôtre, tu aimes bien les sous les lots dans Bomokoyamboka. Ce n'est pas pour la première fois, mais tu as vraiment un plaisir. Il y a les sous les sous les lots na plateau Nabiso. Vraiment, tu peux merci d'avoir quand même accepté notre invitation. Tu as vraiment béni. Que le Seigneur bénisse énormément. Amen. Merci beaucoup. Vraiment. Et à ma gauche, la sœur va se présenter. Bon, moi, c'est la sœur Olga Kankolongo. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes avec ma consoeur Olga et notre invité, l'apôtre. L'apôtre, vous pouvez vous présenter quand même. Au Yébana dans ce pays, dans notre vie de jour, Yébana même, pour la bateau Bioté, pour que c'est présenté. Apôtre Achille Benito, voilà, le pasteur principal de l'ensemble des disciples de Jésus-Christ de Stockholm. Je crois, c'est tout. Merci beaucoup, apôtre. Je crois que nous allons entamer notre sujet. Les autres, la oignon, c'est à l'ami christianisme, maramouezo les kalelo, nakati l'église nabiso, nabasali anzambe. Donc, nyonso, toro lobela lelo. On a préparé quand même des questions autour de un serviteur de Dieu. Il va devoir répondre vraiment à nos questions. Je suis sûre et certaine. Parce que c'est quelqu'un que les gens aiment beaucoup, c'est quelqu'un qui parle de l'Éternel, vraiment, pour éviter à répondre à ma question Nabiso. Je crois que je vais déjà te poser ma question Nabiso, ou te préparer. Apôtre, question n'a vraiment Elboso, Isa, Nazo qui n'a pas une maman, Aïba qui est Toroyamba apôtre Lelo, Alinga apôtre Pemingi, alors toute une question Oyo. Ministère de la femme. Alobi azaki une église moko abando sambela l'église wana babandaki ko tika bango te bate en fait mabando te ya na ba convention mais dans temple boye c'était pas permis qu'une femme aille na temple à prêcher de la part de l'Éternel. Alors a comme na ville mususu a comme sambela l'église na biso wa kaka. Alors comme après ça déjà bien. Alors, pasteur Wana, l'église Wana a dit qu'il faut prêcher, a pécié peut verser que la femme a côté ko prêcher na kati ya temple. Alors, il a commis confuse, a zoé batté à ça la nini, ya Wana yebe ki le l'autre ya mamsali anzamba apôtre Achille, a mekana nous ko éclaircir. Ate yato, c'est quoi juste est-ce que la femme a côté côté na kati ya temple ou pas? À vous la parole. OK. Merci beaucoup. Merci d'abord à l'équipe Mobimba, il y a Bomo Kwamboka, Ndeko Jili, Ndeko Olga et puis Bandeko Mususu. Nzamba Pambola Bino, merci Ningebo Kanisinga na programme Alelo. Na lingi na répondre na kati na question préoccupation ya Ndeko Oyo Utikoloba. Le Kwaliboso Bibelobi, si quelqu'un veut parler, qu'il parle comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un veut parler, il doit s'appuyer sur la parole. Après Kolobaka dans les vides pour satisfaire une partie à bateau, mais un homme de Dieu, c'est celui qui sait comment plaire à Dieu.
le ministère de la femme, tout ministère de femme, ça dépend de la manière dont expliquer le ministère, il y a basi ce que vous allez à la lumière des Saintes Écritures, dans la Bible, une femme ne peut pas exercer un ministère, il y a autorité. C'est-à-dire les 5 ministères d'autorité de la parole, Ephésiens chapitre 4, ministère apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur, il n'y a jamais eu de femme. Ces ministères n'ont jamais été donnés aux femmes pour exercer en gros. Mais il y a des pasteurs qui laissent aux femmes cette place dans l'église, soit par ignorance, soit à message dans l'église moko ou à outil, soit à l'y faire contrôler l'église et pas moi sinaye, soit à l'y gagner à mebele parce que tout le monde a commis maman il faut téléma, sinon tu maman kokima. Mais à la lumière de la parole, il n'y a aucun verset où ils ont soutenir ministère, il y a autorité, il y a moi si. Les femmes ils sont là, nous avons une église dans 1 Corinthiens chapitre 12. C'est-à-dire d'abord, il y a toujours la différence entre don et prophétie, puis ministère et prophète. C'est-à-dire un prophète, c'est un enseignant de la parole. Un prophète, là c'est le discernement, là c'est la parole de connaissance, on a don la prophétie. Donc, ils ont don oyo kozanango, maman kozanango, papa kozanango, ils ont don il y a édification. Mais pour nous perfectionner bassin, communiquer dans le foi et enlèvement, Christ a établi dans l'église, ministère il y a direction, oyo ezali mibali. Ce n'est pas parce que tu as misogyne, c'est-à-dire basi pour rien. Non, non, non. Nous aimons des femmes, tu bats la kabasi, tu non la kabango, mais la parole reste la parole. Donc, directement, d'une manière claire, ce n'est pas écrit, si ce pasteur-là a des preuves, il n'a qu'à brandir, il n'a qu'à brandir ses preuves pour édifier. Église, il y a les lots. Mais la Bible dit, il y a un fondement qui a déjà été posé, dans la Bible, dans la parole de Dieu, il n'y a jamais eu de femme ministre de la parole. Ok, mais il n'y a jamais eu de femme, mais la Bible, est-ce que Ekomami et Boy que ma femme va prêcher? Parce que le pasteur en soi a péci, maman a yébisi et que devant Dieu, il n'y a ni foi ni juif, donc, et puis Nzambe, devant Nzambe, moi sinon je les raté. Et puis ce total, il peine la résurrection à Jésus, moutoir qui est non, mais ma bonne nouvelle, le papa apôtre, c'était la femme. Alors, on a raison, oh, le pasteur Azo Pesa et pas maman Nabiso, que la femme a côté qu'on prêcher une église, mais la Bible a bloqué comme que femme a côté prêcher là et à l'obi exaté. Et pas penser raison monsieur Sabi n'importe quoi non. Oh yo ba femme abandon prêcher c'est parce que les femmes n'étaient pas compétentes. Mais si comme ça ba femme toza ba compétente, on peut tout faire ce que les hommes font. Biso peut au salango. Alors c'est là ils ont empêché que femme a prêché. On les a ba raison pasteur a péché apôtre rokio lo banini na ba raison ana. Bon au moni eloko to comme na temps fin. Il faut épouser à Christ, église azuma na parole. Église il faut le mon sentiment. Église, il faut savoir quoi béréant, parce qu'il faut vérifier ma bazoti ya bango. Mais dommage parce qu'ils ont une interprétation comme il le avant. Moi il y a poto, ils ont kaboué, mais biloko nyonso ba argument mon côté zali fondé. Quand on dit par exemple il n'y a ni homme, ni femme, ni grec, ni juif, c'est par rapport au sali. Pour le dit qu'on a biso moi, si azalité, n'a pas grec parce que avant Jésus était d'abord venu pour les Juifs seulement. Juste après sa mort, na Golgotha, des portes se feront pour la nation. Il y a une Bible de deux inafricains. Na biso ba nation, na Israël, tout sangani par le baptême de l'esprit, nous formons un seul corps. C'est pour cette raison il n'y a ni homme, ni femme, ni grec, ni gentil. Mais est-ce que les lots, ba grec bazate, bazali, nazaki na Grèce dernièrement. Est-ce que les lots ba juif bazate, bazali, femme ne mutali non. C'est par rapport à Sali, Bissonio se faisait le privilège encore. Pour la Kobi qui s'amuse dans la moachi, aux à la mobile, tout le privilège encore Kobika. Mais ce n'est pas par rapport il y a ministère, il y a autorité pour la exercer. Et le Kaliboso. Et le comme il à cette époque-là, Israël qui femme on les a compétentes dans la période de Wana. Mais non, c'est pas normal. Cela d'abord veut dire que ma femme a kala na ba femme a lelo doit changer.
Bah, il y a évoluer. une différence quand même entre les femmes, on en a des femmes. Les paroles évoluent. Mais Bible, il y a une Bible, alors, ce qui est la femme, j'ai entendu quelqu'un dire que bate ya quand on dépend na église wana basi bazo ko des ordres baliye ko tsa mobule za pour na bango wana za pour na tawana ce qui za pour na tawana cela veut dire que parti wana toza importance dans le sous-souté et le alors ce qui te dit le rapport na basi ya tango wana bon évangile à Timothée to tanga Timothée yo za Timothée pourquoi tango wango Timothée vivant na tawana yo za Jean yo za Éphésiens. On va dans l'Éphèse. Non. Dieu nous a parlé à partir de Makamulika dans la Batouana. Bible le dit dans Corinthiens chapitre 10, apôtre Paul a dit. Et là, comme il a dit Bango, et servir son exemple. Nous avons véhiculé le message. Le ligne de circonstance de Salamaka, nous avons à se servir pour véhiculer le message. Autrement, tout le monde a parti là. Parce que Paul nous a dit pour pas te bénir, comme ça, Paul misogyne. Paul pour balagate, alaki contre Bassi, Nakatiwana, non, Paul était entouré de femmes. Jésus était entouré de femmes. Nakatiwana. Alors, ceux qui vont te le molango, mais les loups va passer besoin d'Ima Paul, le bipède d'Anima Paul. Dans Galates chapitre 6, verset 6. Partagez besoin d'aller, nous t'as ôté à eux. Si on commence à m'en la bango, on va le soutenir à Paul. Mais comme nous sommes à ôter à l'éloana, le même esprit, la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Il n'y a rien à retrancher. Basi attend une différence ni les alliés na basi attend les lots. Dans le Paul Azo dans la Bible papa ministère enfin, alors dit par rapport à temps on a. Alors dit par rapport à commencement. Paul n'a pas il n'a jamais dit que par rapport à temps on a non. Ah bien comme dans toutes les églises. Au monde, ils a comme dans toutes les églises. Ils a dit par rapport à basi à temps on a. Nata ya siko non. Évangile ya siko peut échanger. Or la parole n'a pas changé. La parole reste la même, c'est la parole de Dieu. Mon argument monsieur le bien là, bah expliquer basi ba kendaki na tombo kotala et Jésus. Oui, c'est clair. Là ba kendo na tombo Jésus le va capé dans mon ministère. Non, il a pas dit bossan wana. Et là comme il c'est que beaucoup de gens oublient, les femmes étaient allées au tombeau. Mais la carte de tombeau, Jésus na tombeau, il y avait d'abord des hommes déjà avant Kende. Et puis Jésus. C'est tout le femme. Il a expliqué. Non. Oui. Et puis sur la Pentecôte, na 2 Joël 2 chapitre 28. Bazaki nombre à 120, parce que beaucoup de gens disent que non. La Bible dit dans les derniers jours, il répandait mon esprit sur tout chef vos fils. Les femmes aussi étaient là. Bazaki 120. Condition pour le répondre apôtre. Bible nous dit pose à choisir parmi les apôtres, parce que quand Judas a confié, il fallait pas choisir mon tour à remplacer Judas. L'apôtre ne peut jamais que la 11. Il faut pas la 12, parce que 12 c'est le chiffre de Dieu. Mais il y avait des femmes. Bazaki déjà 11. Oh, Bazaki on a. Mais, condition il faut la témoin, il y a résurrection, Jésus a battu machin. Son hôtel, au moins, si vous donnez à remplir ces conditions, Marie Azalaki, Marie de Magdala, mais ils n'ont pas choisi ces femmes-là, mais ils ont Mathias, bâti la place wana. Au monde, même ceux qui moi sont capables, il y a aussi les qu'on a bien que les Kamoubali, mais la parole interdit, c'est là, à la femme. Et puis, verset de Joël 2, chapitre 28, la Bible dit ceci. C'est ici, c'est accompli, on a Pierre Azoloba. C'est ici, c'est accompli la prophétie de Joël. C'est-à-dire, prophétie, on a, j'ai répandu de mon esprit sur toute chair, et pour qui ça m'a rendu d'abord dans la chambre haute, là, il y avait des fils et des femmes d'Israël. Au monde, ils étaient là. Mais bien qu'il a continué, cette promesse est aussi pour vous. C'est-à-dire, c'est promesse, il y a le Saint-Esprit pour la nation. Mais ça n'a rien à voir avec le ministère. Il faut comprendre que la Bible est divisée en 3 parties. Il y a l'Israël, il y a les nations et il y a l'Église. Et ce qu'on a qui est bien, pour expliquer d'une manière physique, l'Église est bandée à Christ à ses prix, mais est bandée jour à Pentecôte, juste à l'expliquer. Donc les femmes peuvent rendre témoignage à Jésus, mais ils n'ont pas reçu le ministère. Rendre témoignage, ce n'est pas le ministère et l'autorité, ton ministère la direction. Qui dirigeait toute une église, qui est là, Lazare. Nous, même, il va comment on va prophétesse. Oui, prophétesse. Babanga, vous avez docteur, apôtre, maman pasteur, va comme belé. Maman pasteur, moi c'est pasteur. Moi c'est pasteur, a commis que pasteur, maman pasteur, va consacrer comme
pasteur. Même pas consacré. Ben, l'église, pasteur et tout. Quand il y a consacré sur base de quoi? C'est un esprit égarément, il attend de la fin. Apocalypse, il y avait Jézabel, dans Apocalypse chapitre 2, qui séduisait les gens au but de lobby. Parce que je suis contre toi, je suis contre toi. Parce que tu as élevé la femme Jézabel qui se disent prophétesse. Ce sont des gens qui ne comprennent pas la parole. Si le pasteur a des preuves tangibles, il y a ministère, il y a moi si, il y a quoi brandi, il y a quoi expliquer aux athées. Azalanatem de Bibelobi. Parce qu'il y a le lobby a peu super raison que parce qu'il y a été à Bongola Moutema Bongola c'était grâce à une femme c'est Azaki maman pasteur Azaki na ministère na ye à Bongola Moutema na si maman donc moi c'est à peine autorité wana ya ko Bongola Samibali c'était abanda ko prêcher na quatre église ndé à Bongola pe Moutema. D'ailleurs Moutema Moutema te pour Mobali Mtateye pour moi si pour Nzambe abengi. Non il était choqué en fait Azaki plus temps bataille Azaki parole wana. Comprendre? Tu ne peux jamais moderniser l'évangile. Tu vas même émancipation de la femme dans l'église. Maman téléma. Et puis la prédication, c'est femme lumière, femme normal. Donc, le commence à connaître pasteur. Moi, si je suis au foulier, à connaître pasteur. Mais moi, c'est pasteur. Pasteur à Koufi. Les rabali joueurs, comment se jouer? Moi, c'est avocat, comment rencontrer? Parce que appel, ils sont individuels. Même appel dans le ministère, même appel dans la salle, ils sont individuels. Moi, c'est quoi accompagner appel à mon balinaire? On appelle à couple pézala. Non, il n'existe jamais dans la parole des couples pastoraux. Ils ont raté. Parce que le ministère appelle, ils ont personnel, n'a ya sali, n'a ya ministère. Biso comme que moi, c'est Azaka na fiancé mon bébé, Azaka commerçant, les papa les pas pasteur mon gars comme prophétesse. Mais c'est que nous dit pas le comme on ça. Bon on a toujours bossé nango. Au moins on a que Jésus, c'est notre modèle. Pourquoi j'ai dit ça? Jésus aimait Jean plus que tous les autres disciples. C'est l'amour préférentiel. Et sa préférence étant homme, il pouvait aimer n'importe qui. Il était ami de Lazare. Il n'a jamais donné le ministère à Lazare. A comme ça Lazare apôtre té. Sur les alliés on a que comme apôtre. Lazare wana ninga c'est quoi qui les sous pasteur a besoin d'une église à pied ba témoignage à ben bandimi. Vous comprenez pas ça? Et puis il aimait Jean mais a vu ba clé à royaume appelé ça pas Pierre. A vu qu'est-ce église bourse momo appelé ça pas nani et pas Judas mtazaro lingete. Pasteur a lelo ko ça biloko wana. Donc, Jésus a pensé qu'il était dans le linga qui m'a là. A traité mon selon appel même moi si na maso na lingi mais ça te fait comme ce pasteur. Yo quand tu biso tu na poser que basi na biso te ba comme ba pasteur pe. Non. Mais vous pouvez aussi préparer votre femme. Hein? Préparer pour accompagner dans le ministère, non pas comme un ministre de la parole, selon Ephésiens chapitre 4. C'est ça la différence. Mais moi si à cause de don à cause de miracle, à cause de biloko surtout on nzambe apesi les kabouano et pesa mélier. Il peut faire d'autres miracles au mobile russe à la montée. Mais pour même que le ministère et l'autorité à parole, l'homme est le chef de la femme. Même nandaku, la position ya mwasi na mobali, na kati nandaku, même na kati l'église. C'est l'homme blanc né a mis émancipation à la femme parce qu'il va déformer parole parce que na Eden et l'autre change. Comment dit l'autre demande mon kili pourquoi? Parce que Ève a eu là comme à la place de Adam. Parce qu'il est égo au départ. Après Ève a perdu la place naé. Mais jour à soliner un serpent épicier, si tu manges de cet arbre, si tu manges de ce fruit, au comment il va nzambe. C'est-à-dire au comment il colle au bali nayo. Il y a un couple de même n'a pas de problème. Vraiment. Bah toi na mingo baté na basi na ba problème sérieux. Ba souffra quand même ba ko le baté. Guerre la leadership et continue na mabala. Bazonio quoi Merci beaucoup, apôtre. Je crois que notre maman a aussi déjà réponse naïo. Donc, pour te comprendre, apôtre, la femme a côté de prêcher. C'est la Bible, ce n'est pas moi. C'est pas l'apôtre. Ok. Selon la Bible, apôtre. Ministère et autorité à parole. Rendre témoignage, Jésus le Roumoussous. La femme samaritaine. La femme peut évangéliser. Et tout, mais pas prêcher dans l'église. Les autres dépendent de la Congo, aux maintenant, la préfère rendre témoignage. Elle peut rendre témoignage de Jésus, rendre témoignage de ce que Dieu a fait comme femme. Quelle est la différence entre rendre... Le ministère et l'autorité, c'est un enseignant de la parole. Nous avons établi à préparer l'église dans l'enlèvement, pour perfectionner l'église.
que parfaire l'église dans la parole, à purifier l'église, à la sans tâche ni ride. Ministère de la direction. Ce n'est pas donné à la femme. Vraiment. Je dis, moi c'est Jean. Moi c'est Pierre. Moi c'est André. Moi c'est Nathanaël. Paul Roy Sanga Balagité. Jésus est moi balaraté parce que à l'église. Il a accompli sa mission. Mais Jésus est entouré de femmes. Dans la Luc 8, Jésus n'a jamais été contre les femmes. Paul aussi n'a jamais été contre les femmes. Moi aussi, je ne suis pas contre les femmes, je ne suis pas misogyne. J'aime les femmes. Si vous venez dans mon église, il y a des femmes qui sont actives dans Moussala Nzambe. Mais le ministère, il y a l'autorité. Et puis ça me dit, mais la femme a quoi qu'il modérer, apôtre? Modération, d'abord, pour créer un ministère. Bien que la Bible dit, celui qui préside, préside avec zèle. Si il s'agit de prendre de l'autorité sur l'homme. Au moins, il y a des changer ma camboula. Au moins, il y a des vaches qui font pour la Bible. Roi Sirius a yambi bapaya, de part et d'autre baye. Reine vache pas yambi ba maman, ça peut convention ba maman na ndenge na ye. Ya wala roi zobe na ye pour répondre aux exigences à mobali na ye. À manquer soumission. On a pena yamba qui déjà ba maman a. Liba la vache kufa fona. Apôtre, on a une question par rapport à Ucholoba. Na olinga un peu na comprendre, est-ce que la femme elle peut prêcher devant baningane basi ou devant mibalité? Qu'est-ce qui est interdit au juste au Bible pekisi? Et ça qui a devant mibalité ou à côté devant basi? Prendre autorité, liboso, il y a mibal dans 4 assemblées. Et puis Bible permettre le bi, boye bisaba femmes âgées, bas solona ba jeune sœur, ba l'exemple ndenge ba ko vivre na 4 mabana na bango. Okay. Ce ne sont pas des conventions. C'est pas normal un pasteur. Ah bah nous sommes un jeune sœur, mon pasteur. Nous sommes pas ventre. Bah si que nous sommes boulot, ah c'est un pasteur. Il y a des femmes âgées. Bah l'expérience sur la bango. Il y a moins de comment sur la pasteur. Bah si t'es belé comme il bénéficie, m'a belé parce que mon démotique à bango, bah femme âgée. Bah sur la bango, ma kambo libala. Pasteur a commis spécialiste dans ma kambo sexologie. C'est ça le plus grand problème. Okay. Je me souviens, pasteur, aujourd'hui je vais prêcher sur les 7 positions qui fait asseoir le mariage. C'était écrit où? La Bible va dire ces alités. Laissez les jeunes filles auprès de ces femmes sages qui ont de l'expérience, qui ont la grâce de Dieu. Selon Bango Makamboana et Sunga Bango. Tu ne peux jamais minimiser Bassi. Tu ne peux jamais rendre Bassi nul. Mais ils les appellent Nzambe à ministère d'autorité. Nzamba Pessi Bangote. Mais nous les aimons toutes. Mais dans la convention, tu dois comprendre, maman va retourner à la convention à Bango. La plupart de la convention, on a mon pas nécessairement pour la règle de la tabassi, comment on va dans l'Ibala pour le salut. La plupart, il y a ma convention. Est-ce que il y a des personnes qui ont un ministère, ma commis le quoi pasteur. Un ministère, et ça dit que le besoin de mobile, mais on va en douter à battre. Faut bien les enseignants seront sévèrement jugés. Problème, nous avons pourquoi nous avons un mobile, nous avons comme pasteur. Nous avons comme pasteur, tu d'abord pas un mobile. C'est d'abord l'appel de Dieu, les choix de Dieu. Est-ce que tout le monde est pasteur? Mobile, sont dans l'église, il faut que noter. Il faut que maman au Kambabato. Il faut que maman mobile. Tout le monde a esprit ou a que privilège na bana ya mibali. Servir Dieu. Appelle la femme. Il y a l'appel à la repentance et l'appel au ministère. Nous avons moi, c'est la base de la Bible, la repentance, à se repentir, à baigner dans le ministère, mais le ministère est autorité, il y a parole, il y a Éphésiens. Et deux zébélés, libéralité pèse un ministère. Dans Luc chapitre 8, Jésus de ville en ville à Zotamboula, na basi na simana quelques femmes, na Marie de Madala, où il y a qui délivrance dans 7 démons, ba kota qui pena Jésus, ba zo soutenir na ba bien na ba. Moïse, l'air Paul a lobby, comme le dit aussi la loi, Paul n'a jamais donné de ministère à femme. Il n'a jamais été contre les femmes. Et d'ailleurs Paul a lobby que c'est lui qui se croit être prophète. Reconnaît ce que j'ai dit, c'est un commandement du Seigneur. Oazo quand tu as inspiration. Ce qui pasteur wana zo tinda ser wana nanzela libungi. So quand tu as inspiration. À reconnaître pour la lobby. Ba boya mamba Paul kaka nyonso. So boy Corinthiens, boya Éphésiens, pour yo zakate. Autant Ragid, yo zalaka. Yo zanani, yo Esther, yo zakate. So yo zakate ba zakate ka pour na basiona. Mais pour l'Éphésiens, yo zakate Éphésité.
pour la gala tout ça kati. Vous comprenez ça? Merci beaucoup. C'est la parole de Dieu. Que toza ba question est belé zo landana, mais je crois que notre maman a eu une réponse naïe. Selon la Bible et le Bible, la femme a reçu que prêcher na temple té. Donc vous avez compris, vous avez réponse. Apôtre, le roi to le bapeka maramo l'église, le nous to constater que basa li nzambe makambo babande ko pekisa peut-être kala nde to ando monango mabe na l'église peut-être catholique to rokyo loba ba prêtre ne babando la taba toge na bango ba croix ba makambo belé mais lelo ekoti pe na l'église de réveil to moment na basali nzambe ba pasteur bazola taba robe ba croix wana est-ce que ça biblique et puis ba la tango to nyito e ba pona nini po oyo ça pe signification non ya ba croix wana. Et là, qui s'est n'a pas toujours. Bon, question est moins complexe. Ni bango balate la rango, bango bat bayebi, ce qui la qui s'est mais on a la expliquer na lumière à parole. Il y en a ba abi, na répondé à moi déjà na ba mission, ba forum ebele, question oyo, mais ils ont mis sous les lots. Makambo toze ko boya na catholique, ezaka ba mwana ti ba makambo ebele, oyo bat basé ko boya, mabe, et comme nango malamu, ezaka ka wana kuduté. Alors ba abi sacerdoto de tout ko benga ngoya sacerdoce ne nzambe ayibisaka Moïse asalela Aaron bilamba oya kolata Moïse mutasalela ki Aaron parce que nzambe atinda ki ils ont message mobima na kata bilamba wana basé kolata même ba ephod na kata ephod il y avait 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël et ça qui na tumim et urim qui veut dire lumière et perfection. C'est-à-dire même sur l'autindoto na yo lobi wana, il faut pas sentir, pas prouver yango, pas examiner yango que ce songe là vient du Seigneur. Alors na kati bilamba na zaki na bilambe belé, et basé kolata sacerdoce lévitique. Sacerdoce Aaron. Omoni et nous c'est qui symbolique, ils ont véhiculé message, les prêtres et fils a poussana. Mais et là ça passe lelo pour na bandeko bazongeli yango. Bazongili sacerdoce wana mais bazaso na ba même te bazo sacrifier le quoi bango ozo mona pasi na bango ozo nazo kila bango mawanesko yango wana parce que Christ tant va se sacrifier le coup la une offrande agréable pas na Nzambe abolir ba sacrifice nyonso ozo mona mais lelo bango bazo la tango bansu ba yedi raison bazo la tango eza na Bible appui moko biblique te oyo ba pasteur bazo la ta lelo na ndenge na bango. Il y a des gens au bazolata par ignorance. À mon niveau, pasteur, mon bazolata. Alors, et comme il modèle, et comme il monte. Nathan, le pasteur, c'est comme il va pasteur, et là, tata, nega bilamé comme on a monte, il n'est pas latinae. Azane victime, il y a monde ecclésiastique. À quoi il et il y a de ces gens-là, au bazolata, pour bayebi tina, au bazolata, parce que, aza soit que représenter maison moko occulte. OK. Alati yango par rapport nango. Mais après même bato nango a créer d'enseignement, a luka ba base, a interpréter ma bé ancienne influence pour anima bato. Na kati na yango. Zomon. Et ça pe na bato bazola ta ba croix mususu pour bato ba créer image na bango que croix ezali à Jésus. Or croix etika jamais vous à Jésus. Ah bon? Oui. On croit que signe les chrétiens, signe les c'est faux et archi faux. Parce que croix, ils ont déjà coexisté avant Jésus. Bon, on va te bénir la croix. Brigand peut pas couper la croix. Quoi, il y a brigand, quoi, Jésus, tu es dans le la preuve en est que la bilamba bande quoi, la base de lata. Quoi, on a quoi, on a t'es parce que quoi, on a cause dans la signification, et où tu as place, non? Et ça, nazi, pas à la croix, n'a pas bien croix gammée. Il y a plusieurs croix. D'ailleurs, la croix, ils allaient signe d'ailleurs la malédiction. Donc, on a pété si bien dans Zambé, on a balata rango, on a bamba, on a banda, on a bango. Au ministère, Giline expliqué le comment. Jésus, qui est la croix, parce que à l'époque, il y a Jésus, et là, qui méthode, il y a qui est Israël était, et il y a quoi, basé que bon bateau na croix, na époque wana. Si Jésus a qui n'attend au biseau de Zali, bah il va bomber na croix té. Bah il va battre même sur une chaise électrique, bah il va battre injection, bah il y a qui va prendre rien na singa. Alors na évité sur le pasteur en haut, bah il va bandoler ta médaille qui y a ni na kingo, il y a ba kiti, tu y a ba seringue. Là je ne sais pas.
Croix est normal. Mais Jésus a zali le sacrifice. La croix n'est rien pour nous. Ce qui est plus important, c'est cet homme-là de Jésus qui a accompli la parole de Dieu au travers de sa mort et de sa résurrection. Nous avons d'ailleurs oublié Jésus. Tout côté na symbole, na symbolisme. On les a branche belé, il y a la science belé mystique, ils ont représenté croix, le coup la symbole de Christ. Or en réalité, ça va monter. Bible le binini. L'acte dont l'ordonnance nous condamnait, a Jésus là déchiré et en le clouant à la croix. Dans la minute où il est la croix, il y a condamnation à biso, il y a la croix, pour Jésus la catamité à biso. Donc il y a sur la croix, aussi la condamnation, parce que l'acte dont l'ordonnance nous condamnait a été rendu nul par la crucifixion à la croix. Jésus a la croix sous-souté. Jésus a la catinabiso au travers de sa parole. Alors, croix, la maison est bénie pour la maison. Alors, ils ont représenté dans la croix, il y a des dengue na dengue. Oyo, ils ont des signes, il y a des maisons à bango. Il y a des pentacles belés. Des pentacles belés. Il y a des pentacles tout ça comme on. Donc, mais pas si tu as surtout, ils ont des bandeko baza ya nzambe. Et va continuer à me péper moussou. Moi, je ne suis pas contre Bazola Tango. Mais, nous avons mis en responsabilité, nous répondre à l'appel de la mission Nzambé, nous prêcher Makambo Oyo, et Zali n'a pas démontré Yango. Je ne suis contre personne. Mais, pourquoi Bazola Tango? Aujourd'hui, Bazola Tango, huile, la carte d'église. Est-ce que oui, on va parcourir la Bible, la composition, la sacrificateur, il y a des choses à composer dans les. Oui, il y a des choses à Israël, oui, il y a des choses à Israël, l'été. Bah oui, il y a des choses à vous comprenez? Commerce d'abord, ils ont la kati. À part commerce, ils ont la kati. Également, Ezali, parce que bah oui, la plupart des autres Israël l'été. Bah il y a des personnes qui ont Combo. Oh, Ezali, il y a Anna. Parce que Anna pakola kati. Anna le quoi ça robota tazar na penina a pakola ka ba sabeli yango boti Samuel. Ozomon. O pesa Esther, le quoi liba les oyate. Esther abala roi. Yo pakola yango. Vous comprenez pas ça? O le pe mususu ezaso ya nani. Bien aimé, to suis nzambe. Comment un Dieu puissant to ko réduire na niveau mafuta? Je crois que Dieu peut utiliser de l'huile, Dieu peut utiliser de l'eau, nzamba peut utiliser biloko nyonso. Mais il y a non, c'est faux et archi faux. À une certaine époque, il y a un mouchoir dans l'église. Donc, on a commerce. Commerce, na hérésie. Parce que, on a un mouchoir, on a une maladie. Dans Acte chapitre 19, est-ce que Paul nous a dit que un mouchoir? Pourquoi pas un foi ya batouana. Les femmes aussi, mais la Jésus le dit. Ayant entendu parler de Jésus, elle s'est dit en elle-même, si je touche son vêtement, je serai guéri. C'est la foi de cette femme. Paul a dit qu'elle a battu dans choix. Non. Nous avons des la pierre, et l'île Pierre, il dit qu'ici, il y a Télémi. Est-ce que Pierre nous a dit qu'il y a qu'on vend? Révélation, c'est la révélation. Mais doctrine, ils ont doctrine. Nous avons vu ça Moïse, Télémi, ça serpent des reins. Bananier sur Israël, l'union qu'a sué sur Atali, à Sanini, à Obika. Mais sur Télémi, à 2 rois 19, au cours remarqué, après, ni passer la mode sauté. Si ma bonne Israël qui va comme quoi adorer, va bien me mouchetan. Va comme quoi adorer le Coran. C'est-à-dire révélation, c'est la révélation. Dieu peut permettre le bélio, zo ma photo bonde la mosambela pour la montre. Mais au cours mango habitidité. Et comme il y a un zo ma photo, et comme il y a côté qui la batte. Et comme il bossa la bouée. Non, bien aimé. Nous rendons l'évangile inefficace. Parce que le Dieu que nous servons, il veut que nous le servions par la foi. Et par la foi, nous avons expérimenté la puissance de Dieu. Et ça, toujours dans le sens, il y a qu'on redresser, qu'on presse un message à l'armée. Ce n'est pas qu'on soit contre mon toutel, non. C'est la parole de Dieu. Parole va négocier raté. Bon, apôtre, Nayoki, tout juste au Chotanga, Momoko, sacerdoce. Donc, on a l'ingaki un peu au meka, pour expliquer, un peu, peuple en Zambie, ou Baolanda Bisso, dans le moment où. Parce que moi, on a observé moi on est là qui signe juste parce que exactement pas si na makasi ba te belé bazo comprendre té et bazo se laisser faire kayo qui pasteur à lobby sacerdoce l'ordre de Melchisedec tout ça ça complique en fait
Et on a une comme un peu expliquer biso qu'est-ce que la sacerdoce et l'ordre de Melchisedec. Bon, et nous avons expliqué bon sacerdoce ezali sacrificature to bapeza makasi maintenant mikolimbo lango sacrificature prêtrise sacerdoce ezali bref na mukuse ezali ko na mosala ya Nzambe bonganga ya Nzambe bonganga Nzambe yango sacerdoce ezali rite lolenge ya kosalela Nzambe le fonction wana oyo ya kosalela ya kosalela yango parce que Nzambe le rabengi Moïse apesi ye atalisi Moïse faut batonga tabernacle selon vision talisaki ye alakisi ye sikoyo lolenge nini bakosalela ye soki moto asumuki bakosala boye bakokende pa prêtre akosala boye prêtre efala telamba boye prêtre efasala boye na kati ya tabernacle donc tole babosala Nzambe wana nyonso mosala yango babengi yango sacerdoce prêtrise sacerdoce ya Aaron ezalaka na sacerdoce ya Aaron oyo Aaron azalaka premier souverain sacrificateur cela veut dire que na sacerdoce ya Aaron pozala prêtre na sacerdoce wana esengeli ozala moto ya tribu ya Lévi c'est-à-dire okoma sacrificateur mosali ya Nzambe par hérédité yango badescendant ya Aaron lokola baZacharie lokola Jean-Baptiste Éléazar Finé Eli le prophète te mais Eli et papa na ofini na Finé bazaki badescendant ya Aaron nde moni bato mpe bameli yango lelo na Nzambe akomi pasteur akomi mwasi comme si mwana atindiki mpe koko kani mwana basinspire na loko wana mais pour la sacrificateur nganga Nzambe na sacerdoce système ya culte oyo wana lévitique ya Aaron esengeli ozala moto ya tribu ya Lévi parce qu'il y avait 12 tribus en Israël bien que la tribu était 14 plus Ephraïm na Manassé mais il y avait d'abord 12 tribus ya Lévi nde baponaka yango maintenant sikoyo na temps ya grâce tango bajuif barejeté Christ Nzambe aboyi bayuda mpona libela te atiki bango pour un temps a réservé bango pour un temps reste ya bajuif oyo baza image ya Benjamin ndenge Benjamin a reconnaîtaki frère na ye Joseph parce que Joseph est l'image de Christ ndenge Joseph batekaki mpa bandeko na ye ndenge Jésus mpe batekaki mpa bandeko na ye na mbongo ndenge Joseph akotaki na prison azalaki na deux prisonniers a prophétisé pour na bango moko azongi mosala pa Pharaon mosusu akufi ndenge Jésus mpe na Golgotha azalaki na deux brigands moko alobi neti sera avec moi dans le paradis moko akufi ndenge Joseph azalaki élevé na droite ya Pharaon ndenge Jésus azalaki élevé na droite ya Père alors tango Joseph azalaki élevé na droite ya Pharaon azwaki kombo mosusu na Égypte yango Christ Yoshua leraye vers les nations azwi kombo banation baza kobenga c'était un mystère bien aimé bamusu bapekisi bato bayo bameme kombo ya Jésus falo bakaka Yoshua Jésus eza ye te mais batanga na kati ya makomi Joseph ntango ake kozwa mwasi na kati na Égypte image ya Jésus apesi Israël mokongo aye kozwa biso église lokola mwasi na ye po ete asala nini amema biso na kembo apresente biso epai ya Père nde yango wana azwaki kombo mosusu bazobenga Joseph ntango ase révélé pa bafrère na ye bazali koyeba ye te ndenge bajuif lelo bazoreconnaître Jésus te bajuif bazozela Messie ti lelo mais kaka frère na ye atikalaki na nsima Joseph ase révélaki epai ya Benjamin donc Benjamin azali image ya reste ya bajuif les 144 000 12 000 de chaque tribu qui seront scellés de l'esprit selon Apocalypse chapitre 6 na ministère ya Élie na Moïse na Apocalypse chapitre 11 oyo bakoreconnaître ye mais ntango Christ afongoli évangile pour na banation na liwa ya Jésus bafongoli sacerdoce ya sika prêtrise ya sika efongwami Jésus siko azaki sacrificateur selon ordre ya Melchisedec cela veut dire quoi azaki moto ya tribu ya Lévi Jésus il était de la tribu de Juda yango azaki impossible ordre ya sika esalami na kati ya ordre ya Melchisedec eza kaka bato ya Israël ete biso mpe banation oyo toza na biso bajuif te toza bato ya tribu ya Lévi te tokomi na droit tozala baprêtre mpe basacrificateur yango voile wana ya temple ekabwanaki elingi olobake ordre ya Melchisedec eza biblique Melchisedec azali biblique mais ordre ya Melchisedec oyo bamisu baza koteya parce que moni Satan
a falsifié kaka makambo ezalaka nango. Soki Satan yeli makambo ezalaka te, moni ne donne ebisa, ne serpent ebisa Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Alobaki penza a touché kamuke. A kozolo ka makambo za. Ordre ya Melchisedek o bazoloba, po bazokata na mukuse. Mais na mulaye za penda ordre de la lumière dorée du grand maître Melchisedek. Na kati il y a d'autres pratiques, il y a sacerdoce occulte. Oui, ezali enseignement mususu euti na kabale juif, enseignement mususu euti na ba société secrète moko ésotérique. Ça dit enseignement mystique. Pour ne garer peuple, mais il utilise la parole, il utilise la Bible. Nege Bible et le baki, ils ont changé nos signes en leurs signes. L'ennemi fait quoi? Azuzo ba signe na biso, a commission yaye. Azu ba kombo na biso, a commission yaye. Et ça peut être la lumière dorée. Au moins, là-bas, il faut te commander un ange. Là-bas, grimoire, il y a un pasteur qui grimoire. Livre, il faut commander un ange. Vous comprenez? Et bah, vous voyez, au ange, il y a un est, ou un ouest, ou il y a un boye, pour contrôler l'autorité. Bah, ange, ce sont des démons. Ce ne sont pas les anges de Dieu. Ce sont des démons. Il en contact avec l'esprit. Il y a des églises qui ont été sacrifiées, leurs pasteurs les ont sacrifiés comme ça. Alors, vrai ordre de Melchisedek, on a déjà na carte. On a posté pas initié pour la côte. Il faut pas côte ça na carte. Parce que par la foi, on commis déjà prêtre, on commis sacrificateur. Il faut pas côte ça yo. Initiation, bah initié yo. Il y a un maître à initier yo. Parce que l'enseignement ésotérique, il y a Melchisedek, il y a Moutabanda, Kabal. L'enseignement caché, secret, il y a Torah, il y a Bouy. Non! Tu étais apôtre, Nayoka qui par rapport à Kabal juif, quelqu'un est passé à la télé pour que Jésus aussi faisait partie de la Kabal juif. Mais ça, l'enseignement ésotérique, au Bamba Lobaka. Bon, il y a Jacob. Bah, pour expliquer Jacob avant Dakar, bah, ange bazo matalikolo bazo kita, nesika on y avait une pierre, c'est la connaissance, des histoires comme ça, comme ceci, comme cela. Non. Et ça égarément oyo bazali comme parce que Kabal wana, Kabal veut dire recevoir. Vous voyez? Donc Kabal c'est la science occulte. Et où en Israël était? Kabal et où déjà côté Chaldée et où côté Babylone. Ce sont des faux enseignements. On n'a pas dit que tous les juifs basés par kabbalistes, non. Mais Kabbal, les amakas, les lois illuminés, c'est pas ça, ni. Bah, qui t'en a assez. Omoni, Kabbal, les juifs, les askolikolo, et Mati, ne batubili, bah, c'est garé. Aroye bisou d'ailleurs, Joseph, Azaka Mouta Kabbal. Aroye bisou d'abord, Joseph Adobara, que Mikwa naye, bah, Memayango, et bazo tamboula na esprit à Joseph. Ne bazo kenyana esprit les Zaraki. Toi aussi, tu peux invoquer esprit à serviteur moraleka. Parce que serviteur moraleka a un impact, tu ne tio. Azana bika mon etio aoye biso ke non na épée et kata mutu ya Goliath épée ya Goliath David abotola rango azako salela ngo c'est le ko salela no loko wana o ya Satan mais so ko salela ngo pour na royaume nzambe. Vous comprenez? Aoye biso ke non omoni Moïse abwaka nzete et komaka nyoka ya ba magicien pharaon pe komaka nyoka nzete wana melaka ngo etikala na kata nzeta Moïse azako tambola nango na nguya ba égyptien. Vous comprenez pas ça? Autour de sens écriture, bato baza mal affermi, bazo bunga nzela. Donc il faut que sambela mingi pe kotanga liloba parce que bato belé bazo bunga. Mais ba pona mi ba bunga te. Neti le lopende tozomona basali nzambe belé ba komika nzela Israël. Oma bato mususu baza déjà ba baptême to mona bango so ba komi ba ke Israël ba komi na Jordan ba ke bazu lisusu baptême pona mbala mi balé lisusu apôtre. Wana tolo baba mususu ba mema kutu ba mai bazoya nango po batela rabatu basamela batu batu ba bika et tout ça. Tolo banini apôtre wana pe. Bon, je ne sais pas dans le contexte de Israël, na lobango déjà malebelé na ba programme belé. On pe na ko kene Israël. Na ko mona Israël. Ah, là encore Jourdain oyango. C'est bien de voir ça. Oui. Mais ça dépend qui ça la nini, OK lukanini avec l'intention. Batumi ba kantaka izana nguya. Na mira lamentation. Ils ont ngouya na Israël. Voilà, pasteur Morukutu, azu batu mongo na Kinshasa, ba fait ça ba $70 a comment ba comment na bango na mira lamentation. Et ça va vantir. Donc comment on a papier ba kenda ba komi ça ba prière non? Na mirwana. D'ailleurs mirwana des après mirte. Mutatonga temple wana ya suka, ezaki Hérode, temple ya suko bazo kende. Parce que tant oyo toza suna temps ya ba juifté
tant ya Israël était tant où totalité ba nation ba kozala sauver nzamba kozongela ba juif omoni ba oyo balingi ba kota na mouvement eza ba vent omoni ba vent ya kebele mais ya bato ba kena bango Israël na cadre moko noble voilà moni mais na sens que na croire na kezo nguya Jésus azoka baptême kuna soka zo croire na baptême ngwa mai soka zo croire mai ezo Jésus na nzoto pe leka ozomona alors mais bato bele ba s'égarer ko kena mo za mabete na l'émission nous le bango ba pasteur nous beti ba ko non Israël c'est le fils de Dieu il faut pas moula Israël na peki ko pas moula Israël té mais le problème c'est il faut faire la différence entre l'état juif et les élites juifs. Judas Iscariote azara juif non mais Jésus le dit azaki mona ya libungi azaka élite juif mais il était juif et il y a des gens qui sont des juifs francs-maçons et il y a des gens qui sont des juifs aussi qui sont sincères avec Dieu. État juif, ils ont le moussous. Et en moment lelo, batu na kata confusion. Yé mo azako angolais, azamé pas le drapeau angolais, le drapeau Israël à une église. Siko to lo ba ki apôtre. Ceux qui ban Israël ba tourner la ke doté. Donc ba biso nyonso yo nde lelo te bi ma nzambe te donc aya ki juste pour les enfants d'Israël aya ki pona ba biso nyonso. Voilà. OK. Jésus est venu d'abord pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Vous comprenez? Babi les brebis. Si on dit les brebis, c'est qu'il y a aussi les boucs en Israël. Jésus n'était pas venu pour les boucs d'Israël, mais les juifs. Je suis venu pour les brebis perdus de la mer. Les brebis, pour m'expliquer, Israël est israélite. Ce n'est pas tout ce qui descend en Israël. Dans Israël, il faut avoir la foi d'Abraham, la foi d'Isaac, la foi de Jacob. Il faut être les juifs, les brebis perdus de la maison d'Israël. Nako ko le baké so ki bongote. Mais nzambe na plan na ye. So ko tangi bible ko monake, Dieu avait déjà un plan merveilleux pour les nations. Même endurcissement motema ba juif. Et ça nzambe na endurcir ba mon pour se sauver. Au komona na lignée na ascendance ya Jésus. Il y avait des païens. Rahab la prostituée. Azali parmi ba kokwa Jésus. Ruth oyo la Moabite. Azali parmi ba kokwa Jésus. Et cela me donne de l'assurance pour dire que Dieu avait déjà un plan merveilleux pour les nations. Mais nous avons prêté pour répondre à la place Yanzamé. Mais Jésus, la Bible dit, la parole s'est faite chair, elle est venue vers les siens ne l'ont point reçu. C'est-à-dire, ma frère n'est pas juif, ma bois qui est, aïe, si pas ma nation. Mais à Sangi Sinabi, sur la juif, dans l'église par le baptême du Saint-Esprit, nous sommes devenus un. Jésus est venu d'abord pour les juifs, mais à partir de Koufanaïe, pour remarquer que Dieu avait un plan merveilleux pour nous, hein, avant même l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. On aurait remarqué, jour à baptême à Jésus, Jean-Baptiste, Alobi, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas le péché des Juifs. C'est ça. OK. Voici l'agneau qui ôte le péché de l'humanité. Il n'ôte pas seulement le péché des Juifs. Agneau oyo kolongola masumu ba juif azaki agneau ya nzoto oyo baliaka mwana meme babomaka yenda azaki komema masumu ba juif bouc pour éternel bouc Azazel na jour expiation une fois par an. Mais Jésus-Christ quand il est venu, il a porté et les péchés des juifs et les péchés des païens, des il n'a fait qu'un. Voici l'agneau qui est le péché du monde. Voilà avant qu'on fasse la croix. Quelque part dans que Dieu avait déjà un plan dans son amour infini. Il avait déjà un plan pour nous. Donc, il y a un peu pour répondre. Et si quand on a un mouton, et apôtre plutôt la question dans la Liboso, au répondre à mort comme l'ordre de Melchisedec, ou expliquer bisoté. Non, on a expliqué Bible le Bible dans le hébreu, sur le tangi Lévitique, au tangi hébreu, au tangi Genèse, au comment on a été Melchisedec, à côté de Abraham. Abraham a coupé sa Melchisedec, dim. Le bien, c'est le roi de Salem. Il n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Donc, à Zanzambe. Au fait, c'est déjà réponse. Poser la question, c'est déjà donner une réponse. Donc, on peut comprendre que, sur le temps critique, au moment où Melchisedec, c'est Christ lui-même. Au moment où Melchisedec, c'est Jésus. Si tu lis la parole, on peut remarquer en gros. Mais l'ordre de Melchisedec, ils allaient sacerdoce au Christ, ayeko fongola, pour la nation. Ils ont senté dans la juif, pour la nganzambe. Pour la nganzambe, le code dans l'ordre lévitique, il faut que tribu à Lévi. Mais dans l'ordre de Melchisedec, c'est-à-dire qu'ils allaient sacerdoce
il y a Christ, sacerdoce universel. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Parce que Jésus, il devait exercer. Azaï sacrificateur, Azaï prophète, il était fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu. Dans la Bible, il Jésus comme fils de Dieu, parce que c'est allusion à la divinité à Jésus. Mais là, il y a Jésus comme fils de David. Parce que c'est allusion à la royauté, c'est-à-dire il est roi. Trône à David, il a 16 ans de mais il exerce maintenant dans les tabernacles célestes. Il est monté avec son propre sang pour présenter l'Ibosu à Tata, pour Namasu Munabiso, qui est assis au Libiso. Donc, en bref, c'est ordre de Melchisedec, ils allaient sacerdoce, Bonganzambe, Oyo, Christ avait sacrificateur, puis dans le Christ, il a sacrificateur. Dans le balelo, nous devons croire en Christ, né de nouveau, baptisé de l'Esprit. Ah, il a une vie changée, il est automatiquement un prêtre de Dieu. Okay. Mais il y a une différence selon appel. Il y a appel. Pour vous voyez déjà c'est Kabwana. Mais non, appel, mais mission. Et que c'est Nsibiso. Il a établi les uns comme apôtres, il a établi les autres comme prophètes et consorts. Mission et appel. Mais tout ça soutient dans le cadre du nicolaïsme. Nous avons l'église catholique, côté le clergé, côté le bandimi, babotoli bango Bible. Et là, bazo ça le nicolaïsme. Nous avons biso tolobi le banzambe wana bino bikaka. Amen. Donc Bible fait zonga na ban. Tout la Bible na chair, Bible zonga na avant. Nous tunions so vandi na ban, aye ba Bible, atanga pose la possibilité ya ko sonder. Ya ko lobelo ko ezali mabe, ya ko lobaki loko yo ezali malamu. Donc, dans mon coup, c'est ordre, ils allaient prêtrise à Melchisedec, ils allaient service à Bonzambe, au Christ, à sacrificateur, parce que Bible dit, Jésus a été établi sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. C'est cette raison-là, il s'alliait sacrificateur. Et s'alliait roi, parce qu'à Outina tribu, il y a Jida. Il était roi et sacrificateur. En même temps, agneau de Dieu qui ôte le péché. Voilà. Donc c'est un enseignement profond, ils allaient merveilleux, mais l'enseignement moussoussou, oh il y a les bungi, oh il faut pas côté ça y a ordre, il faut côté, au côté n'engeni, pas initier yo, aux initiation, au cause de l'initiation wana, n'est pas initier à moutou na sorcellerie, n'est pas initier à moutou na néromancie, n'est pas initier à moutou na babilo moussoussou, au moins attendre ba comme on a mozate, ba initiation. Bah initier un ordre Melchisedec, bien aimé. Mais l'ordre de Melchisedec est biblique. Ouais. D'accord. Vraiment, Makambu, tout le monde a basali Nzambe, tout le monde a vraiment aidé. Et les lots, tout le monde phénomène mokozo sala, donc Mikolo na basali Nzambe phénomène oyoyako sorti de son corps, apôtre. Que musala Nzambe abimi akei sope wapi kuna kia kutena mutu asolole azongi lisusu. Est-ce que maramba bon apôtre eza biblique parce qu'on a vu le serviteur de Dieu passer à la télé na ba site na biso ba mususu bazar contre, il y a d'autres qui sont pour, mais bo bazar contre pe ba opesa pe ba argument na bango ba opesa pe ba verset na Bible que boye. Alors apôtre, c'est l'apôtre Achille, eza biblique phénomène wana ya kubimaka na nzoto mutu okay yo kutepe na mutu zongi. Bon, yango izaka na kati ya base wana enseignement wana izaka na kati ya faux enseignement ou izaka na ordre wana de Melchisedec. Vraiment lumière dorée izaka parmi enseignement ya molili ou izaka wana izaka ba secte na bingango bongo enseignement sectaire izaka faux enseignement ou izali na ibisa bino le mot très important izali était les diables n'a rien créé à falsifiaka. Même ange, Michael, Raphaël, Iriel, ces anges-là n'existent pas. Parce que Pentacle, ce sont des démons. Il y a eu des gens qui se promènent, à Zui papier naïe, au moment où les Akamutu, na ba science occulte, ba science mystique, na temple moko, hôtel moko nanda kunaïe, a osalanini, a okende, na hôtel wana zo sambela. Mais diable est tellement caché, malin, ba lomoli hôtel banda ko po bokomona, ba opese biloko wana zango na god naïe. So akina place moko atandi yango. Atandi mesa, azui lamba atandi pentacle, azui bouger, azui appelé ici, abani kiltinae, il invoque les anges, il fait ceci, il fait cela, atindi bango, et vous à la place boé, les anges c'est ici, les anges c'est là. Bien aimé, Babylone qu'on a surtout, et ça na Bible c'est de la sorcellerie, ba initia batona mabe. Na Bible verset ba evokaka, mais ce sont
des interprétations particulières au basé Kosala. J'ai entendu quelqu'un dire non, Nicodème, c'est tout ce qui est de l'esprit est esprit. Vraiment. Moni, il a parlé de la nouvelle naissance. Ce qui est bango de bapumboaka, bango babimaka, bando qui moi babimezate pour bana Saint-Esprit te bazane de nouveautés. Babimarate, c'est bango bazu place ya bandoki. Mais c'est normal parce que occultisme ezali likolo ba sorcellerie ya mike wana. Occultisme musu ezali ba magie wana ezali likolo ba sorcellerie. C'est normal que pasteur aloba ke bango baleki bango bandoki bango bapumboaka bandoki bapumboaka te. Là musu bapumboaka degré mongo te ya mona bango te na niveau bango bazalaka. Mais bavokaka masula cordon na Ecclésiaste, évocaka montagne de Sion. Mais si tu lis dans la Bible, au monde, la Bible besoin expliquer les deux femmes, il y a Nan, il y a Abraham. C'est allégorique. L'une d'elle, Sarah, elle a dit image ya nini. Moi, quand elle a dit image ya Sion, j'ai entendu le verset rapidement. Dans Galate, je vais chercher ça. Pour moi, on a quand même que ezali babiloko mususu bato bazali komema yango na ndenge na bango ozomona. Donc je vais essayer rapidement de lire un verset. Mon Bible est comment na code. Faut muto comprendre yango. So comprendre yango te et ozala nini et ozala passe. Galates chapitre 4 à partir du verset 21, Bible bani kolobela Abraham et le Bible dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous pas la loi? En effet, il est écrit qu'Abraham a eu deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre, c'est-à-dire Sarah na Agar. Sarah azaki libre, femme, il y a promesse, fils, il y a promesse, et Agar, Azaki, esclave. Mais celui de l'esclave est né par la volonté humaine. Et celui de la femme libre est le fruit de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique. Makambowana, même Ndenge Abraham, akomaki polygame, nabasi mibale, c'est un mystère. Ça a une explication. Ces faits sont une allégorie. Yoka Biloko a expliqué. Car ces femmes représentent des alliances. L'une vient du mont Sinaï et donne naissance à des esclaves. C'est-à-dire Sinaï, ils allaient alliance. C'est Agar. En effet, Agar, c'est le mont Sinaï. Babi, Agar, c'est la montagne. En Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui vit dans l'esclavage avec ses enfants. C'est-à-dire les Juifs vivent dans l'esclavage, ils sont partout. Il y a ça pour expliquer. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. Vous voyez? Ce que vous comprenez, alors il y a Abraham, il image a des alliances. Alliance il y a Sion, puis alliance il y a Sinaï. Agar azali montagne. Est-ce que toi tu peux comprendre que quand on parle d'une montagne, une montagne pouvait représenter une personne. Paul a expliqué le mystère révélé. Et quand les gens n'ont pas la connaissance, il y a Sion, il y a Sinaï, il y a des alliances, il faut expliquer qu'il faut que dans Jérusalem céleste, il faut que dans la montagne de Sion, pour Israël, parce que les gens n'ont pas le temps d'être enseignés pour comprendre les paroles prophétiques. Il y a un défaut. Parce que la parole prophétique est semblable à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de lumière. Vous voyez? Il faut que la lumière est là, à la loi et au témoignage. Si tu veux interpréter un verset, dans la loi, personne n'a témoignage. Les témoignages, c'est ce que vous appelez le Nouveau Testament, les témoignages. Mais les vrais enfants de Dieu qui ont la connaissance des choses, il y a que dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, ils ont fait partir de l'Ancienne Alliance. Marc, Jean, Luc, Nyos, ils ont que Vous voyez? Alors, bon, ce ne sont pas mes frères de conviction. Ce sont les égarés. Nous avertissons le peuple de Dieu. Mais malaki c'est comme belé. Apôtre, on a profité na mekampe koeba par rapport à ba pasteur eux baza déjà égaré eux ba sali ba côté déjà na
na ba groupe ya mabe maintenant ba sort ya ba fidèle na bango o baza ba innocent ils ont ba évité ils sont là bazo prier est-ce que ba prière na bango bazo s'adresser ango na Dieu de par côté to kaka vrai nzambe wana oyoka bango ou eza limité quelque part. Et là, on a le baliboso, pas si ça pour la bande de kumso, on a sincère dans mon thème. C'est ça. Il y a qui penda koluka nzambe, la sincérité, mais pas si. Et là, baliboso, les vrais élis, il y a nzambe, nzambe obi misabango. Ok. Et en Bible le dit, les élis ne seront pas séduits. Si cela était possible, les élus seraient séduits. Un Élie, c'est une partie de Christ. Il doit retourner dans l'authenticité. Nakor et Christ a retrouvé place à Zakanango avant la fondation du monde. Les Élis, kolor bimisa bango. Mais malheur n'a pas te belé parce que baza proie, victime, il y a des faux enseignements. Pe mingi, baza n'a pas si parce que ba komi ba sentimentaliste, ba komi ya ba pasteur. Wana pasteur na biso. Azakara ya nzambe. Judas a chassé ba démon. On était chassé ba démon. Oui, oui. Azara peut permettre Jésus avant d'inaïe ayebaka te kenani na mitote ka Jésus même Judas ayebaka te mitote ka Jésus lisez dans la parole Babylone allait pain trempé le diable entra en Judas ayebaki te et ça mutu mususu aza déjà l'esprit antichrist il y a c'est la antichrist ya donc yemoko il a déjà l'esprit de l'antichrist parce que Judas ayebaki te Judas a chassé ba démons dans la Bible c'est pas le fait de chasser des démons quand la Bible dit c'est nous qui avons chassé des démons en ton nom ce sont pas des païens. Est-ce que les païens chassent des démons? C'est nous qui avons prophétisé en ton nom. Les prophètes, non, les prophétesses, non? Est-ce que les païens prophétisent-ils? Vous comprenez pas ça? Donc, Batumsu malheur na bango, peuple oyo bazali égaré. Mais c'est ta responsabilité, le coup de mon Nzambe, au juger, au sonder, critique. On le voit amen. Mais pas si, pour mingi pe bazana, bako bunga nzela, bako zala vegle. Mais Dieu est souverain. Azana ba oyaye. Et on Bible sortez du milieu de mon peuple. Voilà pourquoi j'ai lancé un appel na bande ko nyonso. Oyo baza na kati ba place na ndenge ba pratique bongo. Ba bima na kati di sika ya ndenge wana. Parce que Bible nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver les âmes. Il y a un sotangi ce ba enseignement bati ya bango église na ba bisa bango. Verset ba la Bible n'abandonnez pas votre assemblée. Ouais. Ouais bah. Au moment de bazo tort de sens écrit. Quelle est cette assemblée là? Les églises vraiment. C'est tous on n'a pas ensemble ensemble de catholique tout kuna. S'il ne faut pas abandonner son assemblée, tous on n'a pas catholique, on n'a pas protestant. On n'a pas wapi. Ba tordre sens. Quelle est cette assemblée? Bible le n'abandonnez pas votre assemblée. Assemblée aux églises où wana. Oui, les gens ont besoin d'être enseignés. Bah oyo bangi c'est na ba verset mususu mal interprété a bangi wana zaka papa na biso wana zaka dadi na biso en tout cas biso banda to yebela na makama mabete yo yebela ye na makama na yo nzamba yebeli na ndenge mususu. La vraie parole est là, nous avons l'absolu qui est la Bible oyo sengeli biso to sanini to landa yango ozomona apôtre Paul abeta batu fimbu parce qu'il était dans l'ignorance akanise que baza faux loko ba musu bazobeta biso ba fimbu lelo que tous s'attaquer na bango. Il faut ça la moi souple moi mouké. Ah papa, souple na bazo kufa. Ils ont makambo ko la souple. Na makambo ko la soupleté. Vraiment. Makambo etali salut, ils ont envoyé salut. Mais je suis contre personne. Voilà, je crois que tozui ba réponse biso bozo kanenge musala nzambe vraiment aza opesa biso ba réponse vraiment batunyo so bebi ki bazana libungi, il est grand temps. Il n'est pas encore trop tard bozo ngana liloba. Tozongana liloba, s'il s'agit de bander sous conversion na biso, to bandela, to se repentir, tozonga na ma kolo ya nzambe. Comme la Bible nous dit, Jésus a dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend mon voix et ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui. Donc nzambe aza wana aza ko frapper. Donc bino batozona na biso boyoka, n'endurcissez pas vos cœurs. Boyoka boyamba Yesu so moni koza na libungi ba makambu o ba pasteur mususu bazoteya eza na kati ya makomite vraiment to tika mangomba wana to senga na nzambe la kisabiso nzela malamu o tokoki kolanda. Voilà tozo kiende petit à petit pour notre sukisa émission na biso mokolo lelo apôtre na question mon ngina to na nebite so eza question mais tozo Bible ko ebisi biso que étant les enfants de Dieu ça n'a pas ce photo bimara to qui est évangéliser
tokende ko bato baza na bandako baza na banzela to évangéliser bango baya na mangomba mais bobi apôtre Achille azozwaka bandimi ya bato donc apôtre Achille azo évangéliser te apôtre Achille ka kozwa bandimi ya bato ya l'église mususu ba pasteur ebele baza content nango te apôtre est-ce que ozozwa bandimi ya bato bon nakoki ko répondre à question na yo na kati ya Bible d'abord ensuite tokende nango na ba réalité pratique wana zo ba Suède wana zo ba Suède je crois ouais bato Suède on a vu mon numéro na Hollande na Suède bato Suède car ba pasteur bazo se plaindre trop ba se plaindre pas na bino ba journaliste oui ba biso boyambi apôtre Achille boyebisa ye bon ba bengi ngate pona ni po bazwaki bandimi na bango po bango bazana bandimi na bango fallait ba benga apôtre pona ni aussi bandimi na biso omoni bien aimé ezelo moko za triste eza pasi parce que bakangi bandimi belé captive bakomisi bango ba propriété privée ya bato mondimi aza ya Christ moi na kati ya Bible d'abord Jean-Baptiste azana ba disciple na yebi ba Jean-Baptiste dans Matthieu 3 azana ba disciple na Jean comme prophète il avait aussi ses disciples quand Jésus était dans ba disciple même ba philosophe musu ba Socrate ba na bazaka pe na ba disciple na bango Jean-Baptiste avait ses disciples mais jour bah disciple Jean est moko présenté Jésus a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde jour où anandé bah disciple Jean balanda Jésus bah tunyenda kuna bino ezaka wapi na lobi te nga naza Jésus bah pasteur musu baza ba Jean-Baptiste c'est pas ce que j'ai dit bah interpréter mon bongoté Jean lobi a présenté parole amoni ke bandimi oyo baza ya ngate mais baza ya nani ya Yesu. Moi, ce que je fais, je présente la parole de Dieu. Je présente la parole, tout ça pour prier. Moutamoni le boko nzambe, abi papa nzamba lobelinga. Namoni le boko na ye, nazala awa. Osoko pona sambe la awa, na yoki liloba, nzamba ebisinga na namoni le boko na ye. Na loba ne yo zaro sambe la wapi, zonga l'église wana. Ah ya, ata yo moko. Bible lobi nzambe utelisi bana Israël biso bozo kena désert bomoni ndeke na soso botika mama zwaka bana wana tika mama wana bota bana misusu ngam na lobi yango te Bible de lobi yango est-ce que vous comprenez nga mais là on est ba ke mondimi d'abord ça ya mutu te soki bandimi bazolongwa na église pasteur il faut tout na bandimi balongwe pona nini balongwe aw il faut mutami tuna balongwe pourquoi. Ce qui m'ont dit, je n'ai jamais été une église, mon qu'on a qu'à mon dit, mais Bobby apôtre Achille quand même, moi j'ai déjà bandimi on a bazara na église place basambila ko yebi bango très bien mais comment il fallait qu'il besoin de bandimi on a interviewer boti na bango beaucoup ensemble na assemblée des disciples bokenda kuna ndenge nini apôtre Achille aza parmi ba rare apôtre pasteur na l'homme sous dans un côté abandi église boy abandi église nul yé moko abandi osambela mutu moko mibaleti ekomi na niveau nzama memeli biso na uta na kati église moko te la plupart bato bazoloba ba uta na église oyo atie désordre alongwe na makambo ba reprocher ye alongwa la plupart na bango sala expertise a botambu sa micro na bino a uta ka alongwe azui bandimo quelque part l'apôtre Achille a bâti l'église abandi en nil a uta na église a mutu te. J'ai déjà été leader, apôtre depuis Afrique. J'ai bâti des églises depuis l'Afrique. Penaye awanzambe établir un apôtre. Est-ce qu'on a le mot apôtre pour nayawa? Non. Je suis mon mondial église, va venir courir à son église pour s'embêter dans l'église. Problème est que bazo banga. Si vous avez un ministère à solo, vous avez la grâce à solo, ou bangate. N'a qui va passer nous besoin menacer bandimi. Aujourd'hui, comment ça va pas battre même na chair dans l'église mususu. Toyoka qui boyoka qui mais au melami. Mais ya woto na pasteur vraiment bazo menacer. Ba pasteur ou bazo ba bongo baza soit mutu aza motema mabe soit te nazo soit aza motema mabe soit aza jaloux. Là nazo ba beau frère na moko basambela l'église mususu. Vraiment. Est-ce que vous comprenez nga? Basambela pa na ngate. Na moi te pesa na mbote mais na butu na papio oh pour nga naza mutu ya révélation pe naza mutu ya mabondeli
tolobaki tokokende awa tokocreuser na kati ya mboka nyonso molili oyo ezali awa soki nzambe apermettre biso toya na mboka seke ayebi tozana eloko ya kosala bafamille faut ezala délivrer bavie ya bato ifo ekangolama il faut que les gens voient clair bato bazomona clarté soki yo osali 10 ans otambolaka te likolo esala soki nini oye na bondeli yo obiki oyoki bien otikali na église ngana bazonga place oza kobika te osi omonango wapi bato so bazokende na piscine na Bethesda bazolala wana babi était couché en grand nombre les malades les paralytiques po bazomona clair ange azaro azodinisa mai mais problème ezali problème te ba miracle problème ya don ya nzambe problème ya boye problème ezali kaka ya moto soki ayebi te azali nani pa na nzambe abando banga omoni moto soki aza na problème soki aza moyibi ata ye moto ayebi te baobelela moyibi mosusu moyibi ye okima babeleli ete babeli moyibi mosusu soki nga nayebi ke naza pasteur naza na grâce ya nzambe nzambe atindinga awa nazosala mosala na ngai ce n'est pas un problème ngai na kati église je n'ai jamais interdit pa bato kende na église boye naza bandeko mosusu babetaka musique so babengisi ye ndeko aza awa abetaka musique nayebisi ye soki okende oza libre kende kobeta mais problème na biso okende te eza bilei yo kolia kotoke yango nde kojouer mpona vie na yo mpona sali na yo mais kende mais bapasteur wana balobi apôtre balobi soki neti bamiracle esalami to baye peut-être na église na yo parce que ozalaki na séminaire moko boye après église il faut yebisaka bango ke so boza na église bosambelaka bozonga mais bao baza baéglise te batikali mais yo yebisaka bango batikala na église problème nde ya mboka oyo motema mabe ezali bandoki baza ebele epuis motema mabe ezali bandoki wana bango bayebi mpo bayebi ke tokutana bango na butu mais lelo mpe foto ya bandoki wana mais non bandoki baza ebele ezaka na mboka oyo ne bapaster baza ebele oyo ya bie bazali nyonso baza mabe te mais opose nga bakestion ebeyimaka moko naza na répondre question na yo soki miracle yo séminaire moto aye loba na ye zonga nga nabengisa su bapaster te na église na nga ke paster yaka te nabengisaka bango te naza bakelke paster oyo tokolaboraka oyo nga nabengisa clique na bino ya bapasteur clique te omoni problème eza omoni biloko mosusu il faut pas koza trop spirituel bible elobi koza juste en excès te so moto alingi yo te fo ozala prudent okomprendre nga même na misala oyo so nga nde na ya nazomela mai mpo nayebi ke boza na bino na problème te mais place mosusu nakomela te naomema micro na nga fo nazala prudent eza makambo ya nzambe makambo ya nzambe ekomi na jalousie ebele okomprendre awa nazomela mai soki fufu ezali nalie pe vous comprenez pas ça mais le quoi naza ba prière nanga na kolia te vous comprenez pas ça mais micro ezala nazoteya naza na problème te vous comprenez mais place mosusu na omema micro nanga il faut tout comprendre que makambo nzambe ndenge eza lelo eza kwa ndenge ezalaki kala te lelo ennemi akoti na kati nga bato bele batelemelaka nga mpona franc parler nga naza motu te nakenda na nsima mokongo na bandi oloba nga nalobaka su likambo ezali soki au pasteur la plupart oyo akoloba baza bato babandi baeglise na bango na désordre baza bato babâtir église te apôtre batielaki fondement te soki nzambe atindi yo il faut tia fondement yo moko yo kozela mosala moninga asalaki oke kotia désordre kuna okangi mosusu mabe oyo aza mabe oyo aza mabe ale ozwi bato ke na bango lelo so mondimi alongwe mpo acomprendre ke mai eromela eza su te so oza na bidon ya gare ozotambola nango na désert mai ekosila akosala nini eza problème na nga te nga naza extra te naza super te mais problème na nga ezali ke bato il faut bazala sincère parce que bapaster ebele baza oyo nga na collabora na bango très bien mais il faut za prudent soki moto alingi yo te soki moto accepte balingi yo te pourquoi yo kati abel babomaka ya mpo nani ezaki azalaka mabe non pourquoi offrande ya Caïn baexausa na bango yango te ozomona soki mondimi alongo na église oyo ake na église oyo nyonso to ezaka te bango bato bakoma te o bandimi kotambola pambapamba bokotambola mais batambolaka mpo na nini yebisa bango to yebanga cause oyo batambolaka eza nini ozomona nga nakenda na église moko te na Stockholm ebandanga na ya mboka oyo nateya epai ya papa Edouard nzambe apambola ye papa Edouard na les rochers nateya kaka epai na ye awa na Stockholm les restes na te na baeglise ba mindele avant na ba ministère na te na province pa apôtre Nikens na mapambola ye na te pa apôtre Peniel nzamba pambola ye onga na te a na Stockholm
lenga na bana te mingi pa ba mindele ba suédois ba minanga mingi ba za ba mindele lenga na bani ministère awa na église na kina na église moko te ya mutu moko na kenda ko zo mondimi moko te ya mutu moko songolo bato bazolo ba wana bazo banga soko za ya nzambe obanga pourquoi na zana expression moko na lobaka mwana mayele abanga te babakisa bana na classe soko za les premiers à 20 personnes babakisi bana 20 beaucoup mi 40 au moins to comme les premiers à 39 personnes mais soko za l'échec ya bango nyos babakisi bato mayele okoma l'échec ya bato nyos mais problème eza on a des problèmes à liboso ezali jalousie ya liboso jalousie na basali ya nzambe entre guillemets jalousie jalousie na basali ya nzambe parce que moi na respecte basali ya nzambe nyonso pour moi na te ya mosala ya nzambe moko te na chair église na te ya Jésus so tu n'es pas te ki apôtre ngo sala nini nga so nazaka aventurer na mboko ne na sina sila osila pena ni mungwa esilaka jalousie ya makambo ebele jalousie grâce ezobunda koboya koaccepter grâce à moto eloko ezali vraiment bato mosusu bazali kozwa baeglise babidrogue bateki baeglise bazwaka bambongo bazobanga bandimia na balongwa bakozwa su mbongo mpo bamindele bapesaka bango te biso toza église tozwa mbongo ya leta te ndenge ezalaka na Suède tozwaka yango mpe te bamosusu bazobanga la mosusu bamindele bapiaka mwa quelque chose so bandimia na bazala te bapesa lisusu bapesa te nga natangi classe nayebi opakola couleur nayebi osala boye nayebi osala boye nayebi osala boye nga papa na nga azalaka pasteur te mais akolisa nga c'est pas question de fois akolisa bana na nga nakolisa bango na baofrande nde bato bakanisaka non mais naza na badroit na nga mpe na kati église alors eza très important mutu bo wana eza nango kaka baspéculation baintox bazolinga baintimide bandeko nayoki bamenance bandeko mosusu bamenance bandeko mosusu bayaka kutu bakendaka so église nil part bapréféré ke bato wana basambela nil part ke bakende kosambela pa porte parce que yo il faut kutana na bapasteur wana loko yebi bango loka bosola na bango tuna bango yango ya apôtre Achille ndasala bino bon apôtre Achille tuna bango te baza quand même ba collègue na msala nzambe point ni ko te bango bayebisi ngai te poso na tu bango bawangana so na tu bawangana te to loba ite mais nga na wangana te même na loba ke bato misamba be baza na continuer ka loba nga na wangana te polikamo so eza na nzela eza toujours na nzela mais mboka nde eza mabe bato il faut batelema basambela pour mboka ezala changer bavie ya bato il faut ekangolama bakanga mabala bato bacomplika c'est pas diable eza partout mais mboka oyo misala ya mabe ezali yango tokodéracine yango bamisusu bakokima mboka oyo po moto ezopela na kati ya mboka oyo misala ya moko na moko kobima te ya parole kangola babeli kangola bato komema bato na badistraction te ota moto asambela na église oyo akomi na conflit moto asambela kuna wana baenseignement nini ezoteya bato vraiment eza baenseignement mabe tokopelisa moto na kati ya Scandinavie moto ezopela awa bamisusu bakotika bango moko bamisusu bakokima parce que le nom de Jésus doit être élevé soki ozosambela osala nzambe na solo te okokima yo moko parce que Bible elobi que les justes les méchants ne demeurent pas dans l'assemblée des justes ozomona nde naza bozosenti ke naza na kanda esantu vraiment na sentir kanda esantu mais bato nyonso bapasteur nyonso tu naza na bango bien na moi te bamisusu na bututu wana problème na bango te mais nazwi mondimi ya mutu te c'est vrai eza na bandimi oyo balongo na baeglise mosusu bayaki na bango na église ozomona sikoyo onayebisa mutu ke longwa zonga ata yo moko mpenza totya molimo partout te yebisanga na mondimi ya ye abi papa kolo aconvaincre nga na moi loboko ya nzambe na abondela sikoyo naloba ne te zonga place ye ayebi raison ekimisi ye kuna moto mosusu balingi balia ye kota azalaki akimi sikoyo yo oyebisanga sikoyo nazongise balia ye maser otika omemama mwa nzambe omoni awa kobanga te mele komisa bato hypocrite bato bakoma kobomba komidemba basuédois baza malili bato mpe bakota koma makambo ya sese omona aza na likambo na koloba te kobomba na likambo wabomba te na likambo wabomba te donc yo oyebi no teke na mboka bato ya misala mabe baza apôtre olbando yebisa biso mpe wana pasaka toza mposa toyeba ye mpo tosukisa nazo batake na ndako na ngai
eza makambo mosusu mpo tolobango te so tolobi mboko kopanzana mais bato bakoma obimisango lokola te bazotia division te bozosala misala na bino ebombamaka nzambe abimisi yango oyebi nzambe asala toujours eloko na nzela motu yaya eloko kobombama mabe kobombama de temps en temps ebombami batin ebele mais y aura un jour oyo nzambe abimisa yango omoni so osali mabe lelo ebombami osali ebombami jour nzambe abimisi ekozala mpe na nzela na nga te ekozala mpe na nzela motu mosusu donc bazotake nga eza te ke mpo naza apôtre Achille naza danger bazotake ngai parce que eloko nzambe atalisa nga na mosolo nzambe azomema nasala na orienté église par rapport na nzambe atalisa nga mpo na mboka yango ozotungisa bato mais bino mpe boyebi na bino bapaster wana baza mabe boyebi na bino bango mais lokola esprit ka ya mboka ezalaka keno tolobaka kaka te tobombama kaka ayo ekomanga likambo ya bomba te omona moto azwi bato azoke efelando naoke efelando koyebisa motu te basa yango Vraiment, basala yango nini toza bana nzambe toza basala ya nzambe apôtre Achille aza na problème na motu moko te na paster moko te mais eloko moko mpe fo bocomprendre ke na kati ya pastorat na kati ya na mosala na nzambe toza na bato toza baami toza mpe na bato toza na biso bami te toza na biso ka bato bacollègue toza na bonne relation mais ngai na moi na bonne relation na bato nyonso bapasteur nyonso ya apôtre alobi na moi aza na bonne relation na bango na bato nyonso na bato nyonso na moi siko bino bolinga nga na kosa omoni siko omemangaka na kosa na so émission siko bomoni siko o nga na kokosa te mpona na moi naza en bonne relation na bato nyonso tu mais na butu yo mpoza na bato mosusu aza na bonne relation na bango na moi mais na butu na mosusu te mais nini yanga kaka ekoma problème. Imagine toi un pasteur oyo azotelema liboso ya bato azoprêcher la bonne nouvelle bato bazondima na nzambe na ye azala ndoki mais nga ministère ya bato wana bainnocent misala na nga oyo nga nayaki nango bato mosusu balataki ndoki na neti bango akangi biso ndoki yo ozana ndoki te ozolitikisa mapona bino bokamwisaka bato yo ozana oli osepela tobundisa ndoki nga na yo bakangi yo ndoki batanga ekombo na yo mwe donc eza babiloko mosusu ndeko na nga faut to comprendre eza makambo mosusu c'est vrai eza émission mais nga nalingaka te na kosa fo naloba likambo ndenge eza na moi toza bien na bato nyonso mais na butu te mais soki eza mosusu akozala mpe asalaka émission quelque part le mosusu asalaka na bino te asalaka ne quelque part mais aza le mosusu ami na yo mais moto mosusu mpe boza ebele okaka boza ebele neti boza proche mais so boza ebele bokomi déjà bacentaine bata moko boza close na motu moko boye te jésus kutu babi azalaki proche mingi na jean ozomona c'est-à-dire eza mpe na bapaster baza mpe bami na nga oyo tokovanda na ye aye na nga abenga oza ndako nazoya oza na parking ok na ye wana oza problème boye eza boye te na botanga bakomba oyo batangaki ye te baza ebele buyo tanga za apôtre Peniel bo bamosusu mpe neti bana baza ebele bapaster baza ebele yo tanga za apôtre Peniel bonga na apôtre Peniel toza na problème non te bozala plus proche ke bapasteur mosusu toyebi parce que problème eza ya kozala plus proche te na apôtre Peniel to nani te apôtre Peniel a reconnaître grâce oyo nga naza nango naza moto ya nzambe na reconnaître mpe grâce oyo azala nango aza mosala ya nzambe comprendre bapaster baza apôtre Nikens aza mosala ya nzambe na respectake na reconnaître grâce oyo aza nango kati na ye aza mpe natanga si bato bo apôtre Peniel azala wapi aza stekol évangéliste Guy azala awa mpe aza mpe mosala ya nzambe wana ekomi atanga bakomba baoyo ataki bango te évangéliste esaninga nde tosolaka te omona bakisaka bakombo kaka omoi sikoyo te yo okoyebi place yango komisanga malako yo ozobanga yo moto osala émission ozobanga na banyo bakisa ye nazotanga oyo te mutu te nayebisi yo omoyike bozolinga memanga na polémique bapaster nyonso tu bazala na Stockholm me na Suède bongo naza na ennemi naza ennemi te ke basali neti nini bapaster kasi boza bango boza oyobi osolanda bango nyonso so boza naza aboter me na bapaster nyonso motandika bandambo mosusu otiki pwane natanga soki bapaster nyonso bazalaka bakoma na bango komotel omoi teke émission mpe okoka
émission Robeba. Ah, vous comprenez? Pour baser belé, non, batanza mais baser belé, baser mboka, ba passer mso baser na opsala, omoni et azapi pasteur mutamangala. Même si yo yebiete. Zo monde. Na ba yete bo ba tout ba pasteur bazaka na Stockholm été. Tout comme ça Suède ka Stockholm été, que ba tunyo so na Stockholm mais so ba pasteur bazala mso 30 ans faut boza ba camarade na bango. Zo monde. Ils appellent n'engagé. Mais est-il que ils en abattu oyo, nas approche na bango, au nez à ouverture. Au moins le reconnaît surtout, ils en ont ouverture. Au moins des abos sont en reconnaître, ni n'en reconnaître pour mon cambo kaboy. Que pour mon cambo que zo ça maramnango bien. Si bon est-ce que ils ont gagné ni batu msus. Moi dis que bien mon zo ne bo mais mango peut-être la polémique. Mais là na le bin nga attends yo yo bu bandit tout na moni kinga que pour avancer. Aux hommes ils ont dit que non, le problème aussi, c'est mon côté le c'est pilaté. Non. Aux hommes. Donc, ils ont un sens où on a. Bah, pasteur, bah, ça va m'oublier dans beaucoup. Quand on a peine dans la première moutouté, bah, au bateau, le bateau, apôtre, le bandi, mi bateau, ils ont bateau, yo, bah, comprendre les paroles. Parce que mon dimi, Azara Nzambe, ils sont tous les catholiques, tous les protestants, tous les bima, dans l'église Moussou. Mais ils appellent bon côté bah si j'ai appellé Moussou. On dit souvent makambolika entre ba pasteur surtout dans beaucoup ba tubele ba bangote. Ba tubaye ba ka o ezarabo. Ba bimisika o mabe. Ozomon pour ceux qui ba tuboroyo kae bo ken église ko. Ba bimisoka mabe, le quoi ba musuka ça peut courage à tout naté. Au moins avant ni kaka. Ba décourager ba tout. Mais ngana na tenter moni natanga mututel azama be mututel mais bato bazama be bango bayebi eza musala nzambe wafuta bango na o bazo sala so ba se repentir te mais moi c'est que moi je sais nazo continuer ko sala musala nzambe ndenge nzamba bengelinga na makambo nzamba za kisanga na kati ya mboka osomona là c'est pas un problème mais bandimi bayaka eza te que neti so yoye na benga nao jamais. Ne boye bisinga bino ke boya dimanche l'église. Ce qu'on a benga na bino. Vraiment. Donc c'est ça. Merci beaucoup apôtre. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Boyo qui apôtre Nenge ya noli la question na bisonyo vraiment il était clair na ba réponse na yé vraiment moi personnellement j'ai été vraiment édifié na ba révélation mususu oyo na zui vraiment. Je crois que Bino Pebatbo Landabiso Bozaki est vraiment édifié Makasi. Prochainement, Toroyamba, tu continues toujours Koyamba Potrachi. Je sais que Bolingaki est tellement mingi. Prochainement, tout ça, sujet est belé. Prochainement, Toroyamba, ils sont toujours na site Nabiso Bomo Koyamboka, jamais Toboya. Donc, Toroyamba, ils sont toujours dans les cadres d'édifier le peuple de Dieu. Apôtre Tokomina Souka, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin pour te clôturer l'émission Nabiso. Le mot de la fin, merci na Bino, bandeko vous présenter mission Boyambinga, merci na papa Momo, merci na bandeko Nyoso, oyo baza ko soutenir musala obozo sala et kende liboso nzambe a pambola Bino parce que na nzela na Bino tozo véhiculer message d'ici ko biso to comité mais évangile nzambe oyo bimina monoko na biso et que kokoma et si ko bayeba kangate bako yebanga na nzela na Bino ke apôtre Achille pe azalaka ainsi de suite donc nzambe azongi sebele kati na bino mais na éviter ce qui n'a ko pesa annonce moko na église ce qui a permis donc tous en séminaire moko grand séminaire il y a restauration ba famille donc ezali na mois d'avril tous en a docteur Gilles à Angleterre aux Arabiso et aux amusala moko ya makasi ya restauration to inviter donc ba famille ba couple ba frères et sœurs ba fiancés ba tonyonso parce que et kozala vraiment misala moko ya makasi na ezali le 17 le 18 et le 19 avril il y a mois année au tozali donc 3 jours donc 3 jours vendredi samedi dimanche aux alentours à 17h30 Toza déjà dans l'église na biso na centre-ville na Rodmasgatan na métro Rodmasgatan soko kitika rawana tuni Bethlehem Shirkan et si biso tozali donc ils appellent na métro ils a 100 mètres ils a place à Bumate et on a invité binonyo surtout ba ndeko bomoko mboka invité ba ndeko nyonso ba kolanda biso na misika ba opé bazobanga
ke tozoya bakolongola biso na église na invité bino nyonso boza bandimi ya nzambe boya toza na séminaire soko olingi otikala otikali soko okei mais donc nzambe apesi basali na ye eza limité te ka na église na biso parce que là tokendaka obondeli mpona motu moko na Hollande abiki toyaka na ye te nzambe azokonte ke don wana eza ya corps mobimba koempêche siko bato te babénéficier na likabo nzambe atie pa mosali na ye même soki aza na mboka mosika. Donc on a invité bato nyonso les 17, les 18, les 19 avril 2015 na grand séminaire tokozala nango et kozala vraiment musala moko ya munene na Rosmasgata. Donc mot de la fin zali merci Nabino, merci na bande nyonso balandi biso oyo azaki choqué na propos moko teni par moi ou bien alimbisa mais on a tei toujours ko parler pour la parole pour ezali vérité za vérité baninga nyonso oyo balandi biso basali ya nzambe apambola bango pe nzambe apambola Suède apambola Congo apambola mabota nyonso oyo bazali kolanda biso yango nde nakokoloba comme le mot de la fin. Merci beaucoup apôtre. Je sais pas Olga, tu as un mot de la fin? Non, bon mot de la fin ezaka ke na pesi merci na apôtre de lelo na mboka donc vraiment c'est un grand plaisir pour na biso et en plus to pambola mi lelo na mokete pour na yebi ko kende na ye na sima na ye mapamboli ko kita na site na biso suna ndenga jete donc et on a remercié voilà na pesa juste mbote na DG na biso digital momo voilà na ba onyo so balandi biso nzamba pambola bino. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission et je profite aussi pour cette occasion pour saluer notre boss Momo Digital et Maman Pauline et tous les enfants et tous nos chers internautes de www.bomokoyamboka.com. Merci et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Bye. babi se bomona biso vraiment lelo ma toko ta banda comme no santo beta to senga ko lycée to senga permission eza grâce à Patrick Momo Digital siko mboka na mboka ya ba kontinango awa siko digital ya solo Patrick Momo ha regarde ma solo ba image oya ni boluka na Patrick Momo awa makamto za kitoko lilo bakosa bino te yango ne mikolo yo wana pena to Mathieu Kiti soko tuni nzambe mikolo na prière biso ka kota na www bomoko mboka bino bomona nzambe azokumisa mission bongo bino bosa wapi nzambe azokumisa mission bongo bino bosa wapi nzambe azokumisa mission bongo bino bosa wapi. Merci donc tozozwaka mapamboli kwa oyinde papa Charles ayebisa bino yo mutu komekana bomoko mboka okozwa maladi nini alors yo koyina bango il faut bela guate site ezaka moko na kati ya Scandinavia bomoko ya mboka ya Patrick Momo vient na biso papa na biso tolela fort sala musala ezomona na bomoko ya mboka international toujours bomoko ya mboka.com esimbami na ye moko digital momo yepe.com. Là on est sur 3W moko ya mboka venanga Patrick Momo akena biso na océan balobi venanga Patrick Momo digital akena biso na océan na se ya mai ba travailler il faut respecter un peu ba ancien patron na bino donc ba travailler il faut respecter un peu ba ancien patron na bino donc ça donc on a pesi mote pas movo balobi le prophète de la presse pour l'image balobi ça digital Momo il n'y a pas D il n'y a pas 3 il n'y a pas photo il n'y a pas match digital Momo le caméraman plus suspect pour hier tu vas le loter oh finalement biso tu vas le loter tu vas on a Caraïbe nga bien ko la papa donc alors la papa na ngai na pesi na merci bon na pesi au monde en mboko to na site ka moko bomoko ya mboka donc so côté na site on a information vous comprenez bato nga ba site n'était mais na minute yo nazo na ndako to na moko ya mboka.com